Merci mingi Mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba ba peuple congolais ngai nazali koyebisa bino kaka ete makambo nyonso tu bozali kosala lelo makelelo nyonso tu bozali kosala ezali neti bozali koganga na kati ya désert po ete bozali kosala makambo na kati na ba ignorance sans que bomiyeba ba peuple congolais bino lelo bozali koloba ete to sala marche po ete to interpeller na ba belge to na mokili ba yoba eloko nini obiso ba congolais to lingi oui ezali malamu bo sala marche po na ko interpeller na ba belge pe na mokili mobimba ba yeba eloko nini obino bolingi mais bandeko ba interpellaka mutu na moment oyo mutu azali na ndaku na ya vandi aza kopema te bino bosi bomona marche nini baza kosala yango samedi ba autorité nyonso tu ya mokili baza na bandaku na bango baza kopema na bandaku na bango bino boza kotambola na babalabala nani akomona bino nani akolobelela bino po na tango wana ba bureau nyonso eza kokanga est-ce que na batu yango baza kolobake batu ya mayele bayebi kokamba bino te mbala ya liboso na kati ya poto tomona ete ba congolais baza kosala marche na bango ezali weekend ata soki totali bien ba bikolo mosusu basalaka ba marche basalaka yango quand même na mikolo oyo ke ezali ba jour ouvrable po ete bayebi ke tango wana bazali kotombola mongongo mokili eza koyoka bango yango na tolobi ete oyo ba congolais baza kosala eza ba comédie ba congolais mingi o lelo toyebaki na tango ya deuxième république oyo tobande koloba o bato ya mayele mais lelo toyei komona ete mingi baza na bango bato ya mayele te lelo mingi bakazaka na bango oyo bandeki kocouvrir bango tozali komona neti bato ya mayele mais bakazaka na lelo babwaki yango tomoni te bato wana nzoka mpe bazalaki na bango kaka ba ignorant kokamwa bandeko lelo ba congolais baza kolakisa biso ndenge nini tokoki kosala lutte mais soko olandeli mpenza makambo yango malamu ozomona kaka na babato baza komema bato mpo na liti yango bango nyonso tu baza kokende kaka na lubwaku kokweya na nzela ya mai ndombe oyo ndenge balobaka ete tokei biso nyonso kokweya na mai ya lwalaba bandeko babolingo bapeuple congolais tomituna tango bango bazali kobimisa bino pe peuple congolais bomitunaka lelo oyo bino nyonso bozala kaka ba combattant biso toza ba combattant oui boza ba combattant na kati na ba combattant wana leader na bino azalaka nani tolongola nanu kutu bato oyo ya pareko po bango deja balobaka leader na bango ezalaka le terminator mais tozoloba siko bino ba combattant oyo bopanzana lokola bambinzo partout leader na bino azalaka nani po komona ete bosala mwa bapapier na bino o statut na biso ya bakombatant banini boza na statut ya bakombatant mais okomona na kati ya statut na bango ba article na bango o bakoma soko tali na se tango mosusu komona 5 personnes ba signa tomona nanu te na bapapier na bango oyo ezalaki basali papier bakombatant surtout ya Londres oyo ezalaki bomoni ke na bapapier na bango basali après bakomi na naso bien président des combattants après signé non au secrétaire au boye bamakambo tozoloba ezali vrai même bato ya Londres bakoki kotémoigner yango tomonaka na baparti même lelo na baparti politique soki lelo basali papier bongo boye balobi ete mukanda oyo ezala reconnu okomona na siana basine ke président Kingani asine président ya parti politique mais bino président na bino nani boza komema kaka bakongolais ngulu po lobi soki bokomi na Congo bino na bino bokomi kowelela susu bokonzi ale bitumbe bandi bomoni désordre ya bakongolais po na koyebisa bino ke bakongolais eza na bamakambo mosusu il faut kobanda kotuna yango awa na poto bozela kaka teke soki bokomi na mboka nde wana bobandi kotuna bakestion non bobanda kotuna na nanu awa yango na omoni ete bras droit ya ngwanda oyo
monsieur kotambola na makolo alobaki yango malamu alobi boye soki kutu tozali nanu awa tozali kobundela awa toza komona comportement ya le terminateur Ngbanda ndenge ezali ki dictature alingi koyoka mutu te soki abandeli yango kutu awa ebongo tango tokokoma na Congo ekozala ndenge nini tala mutu amayele a raisonner mbala moko abendani ndenge babiloko yango ezali kosalama lelo na Londres wana tokoki kotuna bino bana ya Londres o bozali koloba oyo boza kobunda mpo na Congo kote ya bakombata mais soki totuni bino boza kobunda mais lelo soki bino bakombata ya Londres bazwi lelo par exemple bapesi bino Congo yango oyo alors bokokamba yango ndenge nini mpo depuis bobanda ti lelo totikala komona président na bino te ou bien leader na bino te ti lelo bakongolais pe baza kolala kaka pongi baza koyeba te en tout cas tozali ko remercier ndeko Eric a révélé eloko moko très important oyo babiloko oyo ke bato bazali ko ignorer yango ndeko mona yike bato bakomi na Congo bazwi bokonzi ale bitumbe bandi lisusu grave mon kreke sa lobi ta ngai mpe moto na sala ki boye oyo kuna kanga lobi ngai mpe na sala ki boye o kuna général ngando lobi ngai mpe ale babandi ko bunda bango na bango mobulu ekoti nde babiloko yango yo Batu mobimba bazali ko sala lit sans conviction. Idée ezate. Baza ko kende kaka ngulu ngulu. Bon mona kasoki neti bazwi bangulu. Babimisi bango na ferme. Batambola bon mona ndenge bapanzana ka mutu na mutu azoko luka zela na ye. Nde eloko o bango baza ko sala. Organisation ya malongezi bango bazo kanisa organisation ezali nini ale boye liboso ya caméra bobandi koloba n'importe quoi kofinga bakonzi koloba ita to kobeta batu wana tala bino kaka lit na bino ekendeke kaka na violence bino bokanisaka kaka ndenge bolobaka na bokobeta bokanisaka ke batu nyonso bazali ya kobeta toyebisaka bino eza na batu mosusu ko bavanda calme wana poto balobaka te mais soko meki ndeko kutani nango babuki yo pe mâchoire ko mâchoire pe na se muto abuki yo mâchoire wana ko olingo pata ebiso ya bi telema ki ma ebiso bi zo mâchoire na okende nango ko batu mususu ya mikuwa moko bazali me bavanda na kimia bino bato boganga ganga eloko ezate batu yo bazana ba konzo bavanda kimia balobaka te kako mboka na biso mboka yango pe bozali kolela tangu bozalaki kuna pendant 32 ans po ete soki totali bien bino bato nyonso bozalaki lobo ba combattant bozali kaka bato boutaki na ba famille ya baya oyo bozalaki na kati na bokonzi na tango ya deuxième république mboka yango pe batikelaki bino botala catastrophe o botila ekotika bobomi mboka etikali na kati na kokufa lelo kutu tango bolobaka ete Joseph Kabila salibo to sekaka bino toloba metala bato bakei na mbongo nyonso ya bangiza ba memi mbongo nyonso Joseph Kabila eko kuta 0-0 lelo kutu mwana président na biso na mawa a travailler dur lelo nzamba oki mawa tala nde bakomi kolongola mwa ba nyongo na ba crédit auto zalaka nango bino boza kutu batu boloba te bande ko kongole bo mitunaka depuis Mobutu abanda ti na ndenga kimi botunaka est-ce que Banque mondiale essaie de diminuer la bino nyongo ou bien ba crédit ya mike bosu boki crédit moko na tango Mobutu balobi ke to effacer crédit nyoso botikala koyoka ngo botikala koyoka pona ko laksa ete batu wana bazai ko linga go effacer crédit te po nini babande ko mona ndenge politique ya mboka ya deuxième république bande ko tambola ezalaki yango te lelo soki bazali ko effacer ba crédit lelo parce que batona ba moni musala nini ya makasi oyo gouvernement ya Congo zo sala mokolo ya lelo malgré bango balinga kondima yango te lelo bozo ko yana ba théorie moko ezanga tina te bozo ko yego yebisa batu Mobutu atikaki bo Mobutu bandeko nani yango ebite ke Mobutu babiloko nyoso ba institution nyoso ezalaki ya kokufa bino lelo boko enseigner biso nini boko enseigner biso nini kaka makambu ya lokuta ezali kaka soki bo bandi koloba na ba radio na bino boko koloba di makambu nef nyonso ya lokuta soki bolobi moko ya solo ezali kaka moko wana po nini mokili yebi yango na bolobi yango esali nete bimi ya solo
mais makambo na bino kaka ya lokuta na lokuta yango na bona biso eza komarche te